bana kini bana poto serviteur na bino ye obolingaka na kombo ya Jino Basuso Pembe. Ola osiliki kamosika ngwana mingi ba nouvelle nanga makambo nanga makambo ba ninga misusu ba artiste Congo Makambo TV. Congo Makambo TV. Si tu es biso makambo bien, ya ba musicien Congo Makambo. Si tu es biso information ba actualité kitoko tozona Congo Makambo TV. Bolanda ba actualité tout bolingaka théâtre, musique, football. En tout cas Congo Makambo TV. Vous mettez là Congo Makambo. La chérie Copertos. Dessin et 7. Osanga orgueil. Osanga na yo orgueil. Nyonso. Ils ont kati ya Congo Makambo. Elle est sur la vidéo ba bipoaka, ba nchongi, ba nselele. Congo Makambo. Congo Makambo TV et sur la réalité. Congo Makambo. Ba information ba source. Azozo ba information ba source. A toi Congo Makambo. Ninga lo beate. Chochocho. Mboka na yo. Umela. C'est vérifié, yango tokena. En fait c'est pas ça. Bimo bande. Bimo bande la Sion. Ça est là, Yaka. Yaka, vous rappelez ça. Chérie Cobetox. C'est comme ça, on partage ça. Kita, soit au salon. Nani, Benza. Iki, pour remplacer les actions. On est, c'est qu'on contrôle la main au sol. C'est qu'on contrôle la main au sol. Oui, chaud. Il met un message tout. Au ça le film. Pesa moi pas là. Bino bo jouer na réflexe na bino. Ya ngote to ça la mettre aux kama yele tant musu na parole na bino. Ya ngone. na sangaje na kusala moko yo ko ba kusala na tongo bina ke na tika ngani kabida moko mi
Maman, ça vient. Tout est là. Tout est là. Bon, fais quoi? Changer t'es la monité surtout yo au bon minelo bon partout dans le monde entier, c'est bien évidemment votre humble serviteur Jerry Cometox de sa site d'émission internet où il y a Sepeli Sarabino, où il y a Sarabino, la news partout dans le monde entier, c'est comme vous allez, où vous savez la émission dans ma solo et Mikolo, la Mike va contacter pour vous c'est Kalimama. Zachary à internet hier motobanga kanzala na liwa oyo alobaka vérité chroniqueur on a liambo wa musicien moko te oyo bakenanga voyage oyo bakenanga voyage on a ça chaque congo ya artiste comédien na kipaka artiste ça na cessé pour la yambi émission. J'espère que vous ça a déjà beaucoup que la déjà va flair. Merci beaucoup nene bo yambanga partout dans le monde entier, na Canada, na Toronto, na Montréal, na Londres, partout où vous allez. Merci beaucoup nene beaucoup melanga et surtout na Facebook nanga bo Jerry Cometox salaka musala ko banga mutuki. Alors Jerry Cometox ya bino oyo amesana kutambola ko pesa ko ba news par rapport ya cinéma ya Congo. On a pixé nous au théâtre, théâtre ezalaka na 364 après Jésus-Christ, les lieux comme cinéma, télévision comme caméra, comme réalisateur comme pour la nico benga caméra zaba crise des mots. Donc les lots cinéma congolais ils ont évolué makasi et surtout monde ya internet et kangi makasi to longwe na ba CD to komisiko na monde ya internet théâtre et tout cinéma ils ont ça la succès makasi. Les lots ezaka moi pas si leader a voyagé à Tika Group et puis groupe maintenir Tinambula Oyo Groupe Zanango on a yambi lelo. Il s'agit bel et bien groupe il y a Tantine Nabiso Oyo azwa formation pas vida oh ba te belé ba mesana ko benga ye Nana Lumière et on a benga Mama Souza Oyo Tika Group na ye na maboko ya bakambi to ya mokambi lelo ezo maintenir makasi et ça la succès na kim et tous les bâtés ils a bois tous les années mais les autres qui tiennent siège na bango et si ka o bazo répéter tout son na o ya zalo ko la leader na bango ya tikana na bango azo maintenir ti lelo malgré que la président bet ça trop de stress mais il y a zo les maté alors na ko pesa mbote na okapi fofo moi na bato ya modero au plus aux a parlé na épée Mimi Jerry Cometox yawa et puis na pesi mote na mon ami personnel Rodrigue Dimonke masanga kola na Allemagne et puis Tio yo muluba cher Francis Tio na pesi ba mote belé Kajulu Samba na pesi ba mote belé. Alors avant na soana invité nanga avant boter la bango na télévision basaka na répétition les disiko yo bazo répéter j'espère que vous yoka mais na pesi no moi tamo ya muke bolanda comment répétition ezoleka. Comment va préparer pour botter la télévision, botter la internet et bon moto se retrouver après bon la bien, botter la bien et ça a nos plaisir pour on a des répétitions les cas et bon moto sont magistrat. Toda
honoranga obalanga nesi akona mwana ngaka moko mais partout na okeni donc ona na vivre na famille passe mais la passe wana ya kola mais soko éducation ko éducation mabe ala comment expliquer non non mwana nga banda na yebani non na kongola ta kaye na yata na kuta teke mwana zotanga kaye OK wala c'est que mabe ou mabe te asa mwana nga tango linga olipela mwana nga na lingi osala bien na mwana comment ça là ce quoi ça la première pour mwana ça qui combien pour ça sourire. Comment je t'ai fait toi? Pardon. Non, à vos engagements, à vous d'aller au début sur tout ça, c'est ça. Souvent, il dit qu'on fout à mon sur tout ça, moi, mais c'est est-ce que moi je lui appelle dans mon rôle? Et je vais expliquer quoi à mon mari? Non, vous expliquer famille derrière lui. Je suis une fille, on a beau tabac la famille. Maman, la salle, tu me sacrifies. Maman, on s'avanini. Tu fais quoi? Tu fais... Maman, pourquoi tu me fais ça? Maman, donc il y a deux mots. Comment tu m'expliques ça? Tu m'expliques comment? Shakira. Maman, je t'ai fait quoi? Je ne vais pas les faire. Merci beaucoup Maïndou de Bandaloise et il a la caméra malgré caméraman a fauché ma kimi m'a évité que la théâtre ma caméraman alors tous en leader oyo aso kambako oyo président Géry Zoé Géry kitoko makasi na sepeli makasi Géry kala na net lelo ko kotisi biso banana lumière donc alors merci beaucoup, j'espère que ça a été un plaisir. Avant de mettre ma solo à vous, dans les minutes pour mettre la maman parcours, nous avons dit que les émissions, parcours avant peut-être les lots, tu vas prendre la lumière pour nous tenir sur toi à Ressika ou à Mouta. Bon, là, on a pas tout mes caca na roger bakamwa mais ici on va dire donc pendant la coca na lumière donc TV na ngali boso na likana na lumière ti lelo andenge na lumière comme que na kusa na zanga na kati yo zanga na kati wana mutu azaka quand même na mutu moko boye soka tali aki plaisir lelo wana neti ngana ba ngo chaque fois so na zo plaisir ya musala oyo ya kosimba lisango boteninga regard que c'est Matika son France et mai na ser na biso moko abaleka awa Nadine Mamoukou na pesa na ba plaisir wana yo na cinéma na pesa au plaisir idole na pesa bon idole na vraiment ils ont vie bali mondial à part wana ce qui va côté Nigeria Kenayo en Kenayo Nigeria wana ya fuma kanga do ndenge moko do yem ta pesa na pena vieux Mumba, dans la série, on a comme vous vendez dans le Mukete, Géry Compétox peut assumer sur internet, dans les condola mingi ma bureau public à l'Obaralibanda, là il y a une émission dans la relation nous avons entre Yona maman présidente. Les lots dans le ballon la caméra, tu vas dire que maman on débat ça. Bon, relation on a dans la présidente sous après ça à Paris.
ngai papa boti aza grand frère na ngai mpe mozar ya moluka mpasi aza sona représenté donc eza famille mais atikelanga groupe oyo na ndenge ya famille te atikelanga oyo na ndenge ya mosala soki ezalanga mpona famille nde na négligere nanga groupe oyo mpona yebi eza nango ngai ndenge boye eza eloko famille tosokongo mosala apart wana naza mosala mosusu nasalaka te apart mosala oyo ya théâtre donc eza boulot na ngai eza vie na ngai donc eza général na ngai eza major na ngai eza président na ngai donc eza donc vie na ngai na donc merci beaucoup na pesi mama longo mama motema ya fioti ngoma mama oyo abengela mwasi na la publicité tout mama longo José Bilongo Sida Bilele motema macha malula beso bambote bele ça tout ce qu'on doit bana banda mama président tika groupe ça fait au moins combien des années 5 ans yango peut être jusqu'au 6e année yango depuis qu'il a tika groupe donc tika na lumière bimo ba yebi bon tika groupe pa ya nanu suda ya makasi ba suda ya makasi la famille on va ça c'est le chef famille ça la pena na era pour ba chef famille la chef pena lo yemo yebi bala to kana kino yebi suda makasi pour place za kuna balman ba papi kanza bazata masolo na yebi ba yeye barinzila jomilongala basolaka na ye airwaso saite ezala bato baza na irss kuna na risi kuna bapegi kodi ya babengaka to états-unis baanipiwe babengaki babino ndenge eza wana donc pose ya kosakana mpona na lumière evanda donc tokende pa tokende akende po tobona olobika aza na biso azonga aza na biso donc tozali mais nga na ndenge ya okamwa na ndenge mpe ya hotelela makambo balider ebele bavoyage so bavoyage kaka ye azongisi ne groupe ake poto ntango oya groupe ezongi mais groupe nanga lumière 5 ans atikela mwa cweka moko boye te protege nango groupe na ndenge akobima te cweka eza te donc eloko atikelaka yaka mosala kaka mosala secret kaka donc lingaka eloko wana kaka yo moko omona kaka donc ça ka lokwa ndenge mwasi no bayi mais président kobuka na te eza na ba président musu bakinda kutu ba mikili basoko ko kamba groupe te ba ko maintenir groupe 50 mais yo za na bakini awa c'est ka tikela yo ba sponsor atikela yo batama kazi moko bo baza na sima na yo ukuma po le musu ngana kena ndenge mo ya choka mo ko eza goa mais lokwa eza na ngo goa te c'est ka tikela ba sponsor ba partenaire te ba partenaire ali boso eza no hein oya tikela biso do partenaire ali boso ko akenda lo biso eza nzambo talaka komba kuna na lumière donc tobundaka awa nde toza boye tobundaka makasi na biso moko tozalaka na sponsor te tozalaka na producteur te donc lelo opena donc pointi po 24 commune nyonso tout donc na Congo ndenge tokanga Congo donc et puis la chaîne baolongo na bino te na Congo e baolongo na bino te bayebi musala ndenge savoir faire na biso ndenge ezali yango bakolongo na biso te savoir faire ezali donc toza na nzungu moko tolambaka donc so tokoti lokwa malende tozala ntango so tovanda so tokoti ngai tokoti mirisi tokoti libanda ngai tokoti papa mika tokoti tokoti amalo tokoti na en tout cas dimanche so bagangi na ndako te talaka tobeta ezomona réel ezobeta mais biso mpe tobeta na bango tozosenti mpena telefone mpena donc ezolelango ndenge nini ekoleka te biso tobeta mpena na réel na barsa biso bamatch betaka tomba kaka jour oyo biso mpe tolekaka na tv oma mpena tozobeta yango mona osati tobeta mpena réel na barsa tobetaka na bango mpena na kinako. Merci beaucoup, j'espère que ça Fanny Tumbuka l'intouchable motema ya ndeko na biso artiste comédien so boze la natanga ko moi ça batu ya broni toutes ces la tangi so nani ni susu mikolo na boka ba couple na mikili na boka ba couple puis bandi on a boso la te boso la western za côté na bino na Canada western za Londres western za partout western za liboko ta pour aider ndeko na bino gérer comme tox mona mobalo abenda ka beauté te beauté deuxième république donc ma beauté na tikela ngo ba libanda na tikela ngo kapi fofolo na tikela bato nga na zonga na ngasimu alors président les noms groupe sont évolués les noms ont dit que le na CD comme internet est-ce que groupe nana les lots ba promettre bana poto les noms ont dit et comme trop internet c'est les les sociétés pour ça n'engage que moi je dis kufa parmi bato ba comment je dis nga gérer na kati so boye ba rater na funda donc
est-ce que vous osez les sabots pour faire ça dans la photo, biloko internet? Internet, c'est donc désormais donc autant la Congo savoir faire nini zakati na Congo santé donc les tous aboyés il y a beaucoup des stratégies loi là qui met place sur ça kuna à Koweït au Bandolanda donc dans la lumière donc na Congo makambo pas yé moko gérer ko betox oui et le bien moko za Zakaria il y a un journaliste internet donc des fois donc il y a un zolo ba bobanga te ba mama bibi a kita bobanda na biso kuna kepe kuna na Afrique du Sud to bosani pété Élysée Mutumba donc Élysée Mutumba kita donc na biso yepe awa la kata Kinshasa donc babi fiston kita de Djoubek donc Félix moi la photo donc Paris pamba à l'intimba on Japon et aux alors désormais j'espère que le groupe Nana Lumière maman chérie oza na nord na pesi ba moto na ba ndeko so oyo soki olingi ozwa bango okotika na compte YouTube beti Congo Makambo TV omona ba film na bango tout oyo oza na besoin oyo oza ya sika et surtout ndenge tolo baka bo émission on est lelo donc ça déjà émission mon spot publicitaire déjà balanda pe mo extrait film de ça la grâce casse la grâce la grâce casse la grâce donc mo extrait kaka bon exclusivité ba Rolanda ya mo mumba nyo so ma sobeza alors tu sais que tu es de Rolanda non extrait ya film wana et ça la batu nyo so bozo landa biso plaisir au bon message Rolanda Jerry Cometox émission la bio masolo ya mikolo boki na nano extrait wana et bon to so juste jusqu'à 7h, 2h, là, il y a un maman Binozat. Grâce. Vous êtes normal ou comment? Papa. Non. Papa. Poupée. Papa. Poupée. Maman, j'ai dit. Papa. Problème. Papa. Dis-moi, problème Nini. Papa. Papa. Lip, ça a un problème. Maman dit mais depuis ton. Papa. Mais on a sur la massacre. Mais dit papa me pas. Vous avez le massacre. Si vous avez moi la moitié, vous avez le contrôle. Grâce, après tout, je suis ton papa. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais bien ça, papa n'a pas. Papa. Monsieur de Kanana Katinda Koyo. On est midi. Midi au bois. La tiveste. Hein? La tiveste. Quoi? Pas bien. On est pour papa. Classe. Bon, ma Lili, ma Lili. Bon, juste. Ma Lili. Papa. Oh. Papa ya bouija. Papa ya bouija. Papa ya bouija. Ya bouija papa. Grâce. Tu sais quoi? Grâce. Papa. Papa. Zéla. Voilà. Papa.
wana esali plaisir grâce à Libanda basibi caméra puis osala bino musala kuna j'espère que vous l'avez extrait ya film wana bientôt bozongo mobimba obosana te groupe na lumière na Congo Makambo TV donc championnat ngo ngana benga championnat kali sur président na internet babi championnat kali sur est-ce que ndeko kotima sur internet ozomanga te sur la bakasi wala babi qui les a prototé qui les a prototé vous comprenez tu bana poto baye palo na kubanga ndene le quoi tu que ma flora pambani les japonais intelligents donc à partir de Japon tu y pour quoi Noël Nunga à Paris le Nunga donc ya kuma solo ko tulongi donc ça kana te plus pas prendre des et puis mo ko ndera ça ma président mu fude ki mo en tout cas on comment on ko banga ko no banga ne bi surtout ki na grand ya kuza mo bacheri ti mo baza to ki na Londres ba inosa mashaka bazali ba mettre kunzo ba seti ande donc moi écoute ko ba kutu ba mo zo kutu ebele ba Johnny Ndongala donc nana limere va ba Renzila ba Guido Mbasi ba Roger Kanza papi pour les Allemands donc takangi Allemand pointi point mon côté de Bundes ok no be beno lui yazana pointi pour le bandenge nini et puis ba o pe c'est émotionnel et terrain pour côté internet ba miris bomanga baza na bato bon kuno ba benga ya boko suko ba we suko ba lo bana ndenge ta ko na nimero mbandenge zanya donc mutu na mutazana azana mutu teme azana bato ba base donc au moins Rédia le bani avant pour te confirmer il faut qu'il chasse confirmer donc biso le quoi to kanga kisha donc na le bani bikamba solo la blague te to kanga kisha ça dimanche to za la groupe moko te o ezalaka o boina bayebi et bon kokobar na benga kokobar papa te wa to ko ignorer te so yete ndete ozate donc hier azali si vous beta na te to beta na te aziyo yebika mo na so mo ba nini soki mutu aboti mwana so osama mabeza fierté na ye comprendre biso oza lokwa basente biso te soko babali biso mpena bado eza lokumu na ye après ça mutu apolémique bana basente bango teko basente bango bazali bango baye nana libe basente ete ye mpe na botima na libala mpe donc mariage ndenge ezalaka mpe donc yango wana omoni frappe na frappe merci beaucoup et ça du plaisir vraiment les gens tout score ils ont précédé vraiment les actualités ont dominé dans le Congo l'élo association de théâtre qui va postuler le président Bondon a pris son mot le président Fiston ça c'est patron de Bisso c'est comme tu as dans le babo patron de Bisso pas postulé opinion nous années nous sommes dans les bon opinion na la cosa mutema bena mutete nga linka ka oyo akoza na tête ya théâtre na Congo a poussé ikende moso moni tomona bango po ba joueur ndenge ni ezalaka po ba musicien ndenge ni ezalaka po ba catcheur ba boxeur pourquoi ka biso ni la théâtre de tout ça soki aye oya ko yakaka tomona zana ba idée bien initiative bien azana projet bien to tient maboko to tambola ensemble mais malgré bon les gars faute c'est pour président nous allons ça gagner mutu faut voter oui à cause en a wana peneza vote za ka secret mais la voter mutu na sentiment te la voter mutu ona mona aye na makambo ya bien vous comprenez pas ba mona ko musalo to sala tuza moi ba yiki mais tuza ba ambassadeur to pesa ka pena sango pena donc pesa mo comme il peut pas comprendre ya mwana mutu ko sana initiative bien azana ba projet bien ko musalo yeke de donc voilà ngamo ko zo compter le quoi d'Ivoire voilà ngamo yemo ko kamo alors président on est comme à zéro et bactéries zéro comme à d'Ivoire alors on a hôtel no balobi ceux qui l'ont déclaré PV Masuma no c'est parce que bureau zate c'est langage que moi voilà on te le dit bureau zate pour renoncer la réunion na bureau ya groupe il y a président au tani pe ba paramètres monsieur Mobi en tout cas on est assez to le dit président Masuma est-ce que c'est vrai bon en tout cas kutama be wana baza ba vie biso soki bango tene to bon ye moga bisa ko faire na ndenge nini aza ko samsala na ye ndenge zaki wana biso ko te kuta ko ba tukana kata musala soki na mboka no mende bazo bina pe ka danse wana biso ko te ko mona kaka to bina pe ka danse wana donc to linginde musala ekende liboso si ezaki mabe ekoma bien ezaki na nini na libanda to zonga nzela siko bino musupe oyo na sala émission na président Masumu aloba na micro na ngalobi mabe na bino ba artiste comédien
groupe Nana Lumière et ça le succès au moins vous s'affilier dans l'association. Est-ce que groupe s'affilier à l'association? Tala. Moni balobaka muta boko la ba soso. Bi batabayende mukai ba katabana ya koti na ndako ya koti na ndako te. Vous comprenez comme ça? C'est très capital. Muto aboko la ba soso ye tabayenda ye ba katabana ya koti ya koti te. Ye eza na devoir na ye. Biso to go benga ete ye ndefo abenga biso. Alors, à ça appel pour s'adhérer. Mais pour s'adhérer, on a un appel ça prix. C'est $15 pour un statut dans le règlement. Mais alors, j'ai parti c'est bello on a un mot comme ça c'est pas là bon affilié. Mais puis nous affiliés pour les panneaux. Nous affiliés. Oui, Nana Lumière les affiliés. Comment on est le roi Nana Lumière? On est là tout le monde pour nani. Et ça la jeune frère moi autour pour faire l'angile. Bah comme Masou, le président Masou a yéna mutu katina njili ngana za na filma. Pona nini? Mwana wana za na kata groupe moko ba s'affilier. So ko s'affilier te ba yama matanga la communauté ba luba bo. Ko bo contribuer ba te boya na ba réunion. Le ko nga ba réunion surtout, ba invitation surtout. Président Masou mazana numéro na ngai makamunyo surtout ko elekaka. En tout cas la zanga rappel te na zo invitation, la zanga invitation te. Donc lula za wana ayebi makamunyo surtout ndenge makamunyo marché. Vous les abonnés à madame pour te faire conseil à Bandimonabisson, on pense à la succès, mais les lots aux huiles du Kamouba qui peut être commis association les ambassades. Or, l'association peut pas ligner, tout s'affilier. Vous s'affilier, le président Outi Koloba, il y a affilié dans l'association Nabisso et que ça la bien. Alors, on peut être au bas, na président Fiston Saïsa, na président Bodo. Oh, il y a Kozoraka, Moutoani Bosso, Wana, Asana Pona, artiste et comédien. Là, tu as une question. Les artistes comédiens commis, ils ont risqué, artistes comédiens ont bien la bacha qui tourne dans le là, basa disaï. Organisation est allée. Et puis, vous avez un problème de volonté. Nous avons frère soko kabelanga na ndenge moko te kuma na ndenge ya licho o bango misa po bino ndenge nzembe batala biso na banda ko perdre neti batapote bakoma olomba situ ngayo soki na publier po ngamo na mibenga chaka ko ba artiste comédie si artiste comédie mo azobela na publier ka ba bien bisenga se te bisenga ko ka sitongo bango libanga tonto bwa ko retrouver zakani yebisangani yo zulu kumba vani place ba benga toyoki yo bona ne na zolo ba bona bi mettre unzo atatu no tayi mo te ule kinga na likolo na bilaila na wela mo gaga donc izaka lokola petit coup ya kotala ka tiri se uta kone ya bangara mo boy tout ça to se pelisa ka bango eza pesa bongo ki etambola bongo siko ba kwa kamela fa patisi ba boka banana fa patisi ba boka bango te mais ozomona tant na sali kango touché kabela ngana mon esprit bien kabela ngata na ndenge moko omono ngire muto ne bandaki na vie na zoki tina succès na vie na été wala za mabe président nga tuno mutuna moko tozoki na shit nga tuno mutuna moko lelo bazo koloba makasi na cinéma na biso Congo incarnation de rôle et ça pena makasi babi les artistes et comédiens qui kola ba tola na nzala bazaka na mbongo te yango bani bakota pena na rôle na bango pena te lelo film nigérien kangi novela c'est ya mwana bakisi théâtre Congo et bakufa au moment où on est musale bakisa maleti na répétition est-ce que vous savez fort on a mwana akota na rôle na yevela bon kokota na rôle eza problème dépendant de monde ba comparer biso na ba nigérien na ba wana te on suna musala biso moko bakongole bafungola bandeko bango motema te okokata mosuku ozosala filme moko esengi bozwi na hôpital moko eke na réalité okende hôpital wana moko hôpital akoyina mosu akopesa bino ndako bobandi bien premier épisode deuxième épisode ozomona pena ndako ozocorrespondre pena na histoire boya aboyi siko tozokoma be tosala omona te moto azalaki na kati ya vine azalaki na ndako moko ya change ndako mbala moko ozomona na kojoue na makambo plus otu wana nous ça tout ça travail d'esprit vous comprenez il faut moraliser les anneaux bien bien on se nous pas former ça là il me repose tout temps pour la cas des pères dans les musiciens musiciens sont là musiciens de mon dans besoin de théâtre ils sont peut-être ça de chabanzi wa musiciens na kati les tino na sali film mo ko bali bientôt ko so vous ont tout temps pour la cas des mais pas former on pas former on se base dans des cités surtout les salles bon on va zomona na site bomona makambo bokomona makambo pena donc kapena makambo vous allez voir les problèmes des problèmes merci beaucoup j'espère que tu as comme na shit mais
ça la plaisir na bateau ba message la émission na ba bi j'ai retiqué l'eau qu'on a maintenant mais quand ça président dans la page mon ça là vrai ou faux est-ce que vous dérangez on répond à la vrai ou faux c'est fini président t'as la caméra vrai ou faux président Zoé abota artiste comédien tout ce qui voilà vrai ou faux président Zoé azar ranking na bateau théâtre ata mutu moko te naliaka na bango na solanga na bango mama présente biso folanaka likolo aza kona rangi na moto te bongo. Merci beaucoup malgré ton répondre na vrai ou faux alors to chiter c'est un plaisir na pesi BU bonbon secret na pesi ba moto belé na Londres ici kozali et na pesi masala Rodrigue Dimon qui na Allemagne masala qui na Allemagne tongo wa le Géry Cometox na soki en force Francis Chi yo muluba cher et puis picho moi milai wa kwetu wa makanda mashi wa mumeno donc muluba solo na pesi ba moto belé ici kozali Neneli Jaffa mo finu kwa bandala Neneli Jaffa pesi ba moto ebelé Marie Autorosa na matanga vraiment famille vraiment vous allez tranquille et salut vraiment plaisir na musique. Alors président on est surtout balandio on va vous contacter groupe lumière contacter on est et puis na mot de la fin bon on a ce qui nous pose nous ça Paris place la idée on la mission bon nous sommes siège la mission nous allons venir pause à 23 dans ma tournée et pas maman Rosita et pas Félika moi à Paris chaque mardi dans les personnes de 9h jusqu'à 16h nous avons la télévision chaque dimanche pour le web 22h juste lundi rediffusion à ton web 10h juste pas PDG Gabi Chabani Record Gilbert Biladi, Ozawana, on a un numéro de contact, on est sur la maison. Azwa, Atero, actrice à la lumière. Bengika, petit code de la vision 00240 89 79 28 252 plus 243 89 79 28 282. Beti Moussou plus 243 89 93 10 899 plus 243 89 93 10 899 soit Beti plus 243 97 18 89 871 wana ozui direction mobimba nana lumière donc pour nous coordonner ma communion surtout est-ce que maman tete bazalaka ambassadeur bazalaka banani bajino sacré bazalaka maman poupée bazalaka donc bango nyoso tout moi bandenge nini nana lumière za ko évoluer atali ko msuka zotala na kuna bazolela ba joli ba mbote pe ba mbote déjà na suka mbote ba joli est-ce que no pesa bana na mbote moni ba joli bazali ba mignon bazali abende longi mais fongola ok kuna banguli moi ça mukonzi ya président Braza comment ça la théâtre wa ba nene bazali ba sénateur ba chef nganga ba mukonzi ora malgré ba nini ba malgré Kabuya voilà donc dans la super mobimba bazali bango wana bomona bango ba niki bazali ba plaisir bazali moi il faut appeler ça suspension les gens na moulaï za la bataille ka poser na moulaï c'est le vraiment la invité sur salama on peut les azo bende longi kuna donc belize bazali ma pointe bazali ma play bazali on invité sur de côté les bas s'appelle merci qui a coupé bazali donc moi présente pas ma case aux fondations. Donc, nous sommes attendus, nous sommes au Kenya, nous sommes à Boy. Nous sommes au Kenya, nous sommes à Boy. Donc, nous avons eu une maçonnerie. Parce que nous avons cassé, jamais payé au tir. Jamais. Nous avons toujours fort. Alors, merci beaucoup. J'espère que ça lui fait plaisir. Nous avons déjà dans la répétition contre la lumière. J'espère que vous avez et puis désormais, bon, on a sur chaîne internet comme Makambo TV
administration j'espère que déjà la image des bandala c'est la biso ah tu vois vraiment organisation ça m'a cassé vraiment et na komi na suka batunyo surtout bolanda kingai émission na bino masoba mikolo ça bino plaisir na pesi mbote na baeba ngai na pesa mbote na batu na ngai mais pesi mbote na compte ya nana lumière pesi mbote na compte ya nana lumière merci beaucoup alors na pesi mbote on a ba vie donc quoi merci beaucoup na pesi fois tu na Suisse ba mbote belé na pesi mon ami personnel Rodrigue Dimon qui na Allemagne yo OK na Suisse puis qu'on soit sangai ce qu'on fait na ngadi zabali na Suisse Corinne Mbeya avec condoléances tokundaki maman Mbeya kitoko Corinne donc parce que zana actrice de bala Siaga donc on est ensemble. Merci beaucoup, on est ensemble na kiti siko na Maroc Reti Pabilo ami Pabilo na Maroc wana bozala zala wali na sala bien Gérard Betara retour à Mouké siko Maroc c'est décidé bon DDK il est du l'émission est aussi là. Alors, tout le l'émission, merci beaucoup mon chef de Bandal ou Asimelenga caméra. Bye bye, n'a tika bien la répétition. Quand il a un d'esprit de caméra, d'esprit de nid. N'a tika bien la répétition, bah t'as la ligne de répétition les cas. Bye bye, on se retrouve dans le numéro Goya. Bye, ciao. Bana King, Bana Poto. Serviteur na bino ye obolingaka na kombo ya Jino Basoso Pembe. Ola osiliki kamosika ngwana mingi ba nouvelle nanga makambo nanga makambo ba ninga misusu ya ba artiste Kongo Makambo TV Kongo Makambo TV si tu es biso makambo bien ya ba musicien Kongo Makambo si tu es biso ba information ba actualité kitoko tozona Kongo Makambo TV bolanda l'actualité tout bolingaka théâtre musique football en tout cas Kongo Makambo TV vous mettez là Kongo Makambo la chérie Copertos dessin et set osanga orgueil osanga na yo orgueil nyonso eza na kati ya Kongo Makambo ele biso ba bidoko ba bikwaka ba ntongi ba ntelele Kongo Makambo TV et biso ba réalité Kongo Makambo formation à source. Formation à source. À toi, Kongo Makambo. Ninga lo beate. Chochocho. Mboka na yo.